have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Toujours Esbilicolo, Baba coupe des mams ici là, hein. Et on a vendu on a mams ici, on a apprécié ma côte de mams, merci pour la rôle de Sekiraï, ça va pas pour la yotika SBA qui est toujours liboso. La poubelle qui est, merci à mams, félicitations. Ça va pas pour la robe qui est toujours liboso. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Coco Telabino partout bozwami. Avant que la démission na biso topé saka merci na Seigneur kolala kola mukabana mama eza habitude tezaka ngolu ya nzambe. Soki na fongoli ba caméra na ngana mukolo alelo seke likambo kolobe ezali. Soki ezate bana mama na kofongola ba caméra na ngai te. Ya minene ni na memeli bino susu na mukolo alelo. J'espère bozomona miniature wana. Miniature wana eza mama makambo o apesi makambo azwi makambo. Bomoni mama Flore ma belle, bomoni ma belle, bomoni Flore bambu, bomoni lisusu Nadège o azalaki leki ya Mao, leki ya Marlène ya mama Teresa. Bomoni Nadège, bomoni Sila Bisalu Bekam ayaya. Pomba sen balobi ye Rambo kuna na SB pesa makambo zwa makambo onyo tu ekufa ezosekwa ayaya bana mama j'espère bomoni miniature wana bien bino moko boyebi cuisine Yannick TV na bino alobaka azalaka na banki te ya boye to bomba te to rate te awa direct nazopesa ba merci na bandeko nyonso o bakolanda live nanga o bazan direct na ngai o bakolanda pe après en tout cas nazopesa ba merci na bino nyonso tout par-ci par-là s'il vous plaît ceux qui est la première fois écoutez na chaîne à cuisine Yannick TV ko zapete papa maman bandeko nanga s'il vous plaît bo s'abonner bo commenter bo aimer bo partager et que ça la bien makasi tozo sala toujours musala na biso bino moko po bozalaka à l'aise ba abonner nanga ba vrai baba kuku oye toujours maboko likolo pona mam sisila balobi Bekam nde pomba sen balobi Sila Bisalu oyo nyonso ekufa Sila Bisalu azo sekwisango yende mama na solution ayaya cuisine Yannick TV alobaka na be preuve bino moko bokoyoka ba audio bino moko bokoyoka ndenge baninga ne bandeko ne o ba jouer na film ya Destin Croisé o ba jouer na kati ya SB en tout cas ba jouer makambu pe e ba pesi makambu na kati ya film na biso cuisine Yannick TV na bino alobaka bana mama na vie bandeko na ngai to néglige muninga te to négliger mutu te parce que oyebi lobby ya mutu te mutu ayebi lobby ya mutu eza kaka nzambe bandeko na nga tozomona na kaka lelo mais toyebi ndenge mosusu lelo toza le 7 toyebi ndenge le 10 ekozala te ndenge le 15 ekoleka te bana mama na vie nzambe soka lobi apambolo atalaka jour te atalaka RT asalaka selon tana e bana mama oya lingi na kibonzambe na ye bino moko boko ka Nadège ndenge azo témoigner Nadège o batu ba bengaka na bango vraiment lisusu te na ba appel na ba commentaire na ba WhatsApp na ye même na ba message ba bengaka na bango esusu te mais akeka ka konjouer na kati ya SB ya ba appelo na deja zozwa ba message azozwa ba kuka Sila Bisalu a monde entier ndenge bazo benga bazo féliciter ba kuka baza bana bolingo lokola kaka mama na biso Sila Bisalu biso ba kuka pe toza bana bolingo tolanda ka mama na biso Sila Bisalu Bekam bande wana ngai ya boye to bomba ngote za bolamu linga ndeko no aza na bon moi salisa muninga aza na bon moi
Sila Bisalu azana mabene azana malamu na epo azamutu. Mais mams alinga toujours ko sala bolamu eleka mabe. A préféraka asala toujours bolamu parce que bolamu nde gangaka. Bolamu ekendaka tina 4e génération. Bolamu egangaka bandeko na ngai. Na vito neglijaka batu te to yebi lobi te mukileza mukie. Mukileza mukie bana mama. Mutu nyonso na vie aza utile. Okozala kutozana na ndako zaka na bebe obena mwana moya muke a 5 à 3 ans. Olali oyo kava poso mela kisi ezala ngwana me ma ezate. Okolo baka na exaucer s'il te plaît belanga maya na mwana pa ele mayo meli pe kisobiki. Na vie to negligea mutu te. Mama o abotaka bana. Soka ebinde na zana 5 bana. On a boti 3e yende mutoza la président akolenge la bana ana différent bana ana misus mais encore destin mutu ezana maboko a seigneur mama azwaka kaka bana nyonso bana na boti bana nga 3 avenir na bango futur na bango eza pa nzambe nga na osala ka rôle na nga être maman na ko éduquer bana nga na ko lakisa bango prière na ko va na bango na luka ba kola lobi bazala pe batu bisiko nga na koma te bango ba koma bisiko nga na leka te bango ba leka bisiko nga na vanda te bango ba vanda ezala rande bongo. Ezala rande bongo ezala lokola mam Sisila aza wana soki avandi atala bi ndeko na mona ke lisute fona benga ndeko so na bengi eska na otiaye fois jouer na 9 ou bien 10 pour pesa makambo yango kuizi ya nikitifi na bino aloba kabandeko na ngai bozala ka prester te soki mamsi na bengi bino te fu bozala na calme bozela tana bino mamsi azawana aza lokola docteur azo soigner ba maladie ayebi malade na kisi nango oya pesaka. Et puis que malade aussi on appelle ça ampicilline et qui est bien. Aussi on appelle ça diclofenac et qui est bien. Aussi on appelle ça aspirine et qui est l'écaté. Mams azabongo bandeko nanga. Yako cuisine yani kitifi na obenga mams na biso mama ba solution. Yane mama ya ba solution. O ekufa zo sekwisango. Azana yesu te maza mwana bato nzambe. Mutema pembe Sila Bisalu. Bandeko nanga. Et au même sazana ngo a partager kango toujours ensemble na bandeko na ye bakabola mukie ndeko somba lipa somba tanguba bien mai ezala bongo mami satali ke na mona Nadège ana SB na jouate malgré bimane ka figurant mais nan a jouate mais comme ngonga osko Nadège abima bomona ki Nadège fois bima, Nadège yo fo za koto, yo Nadège fo beta 6. Te mao fo beta 8. Ya ana fo ke nango 12. Bino mo boyebi. Nde makambo ezalaka. Parce que ba filme wano bozo mona ezoleka na kati ya SB Mubimba bomona filme wana eza Sila Bisalu ye moko azwaka ta kokoma. Yango cuisine ya Niki TV abenga ke la poutine d'écriture. La poutine d'écriture et ça Sila Bisalu Bekam. Azozwa taya kokoma filme malembe. Alingi baba kouk balia bio na bio. Alingi baba kouk bazala toujours en forme bandeko na ngai. Sila Bisalu azwaka tan kokoma filme na ye. Sila Bisalu azwaka tan ya ko préparer mutuni na ko jouer kotoyo. Bino mo boyebi docteur, boyebi maman na solution ça Sila Bisalu Bekam. Tant qu'à personne Nadège rôle à jouer, Nadège a monique ici là y bien bisi a ezanda kuna moral nous à la calme pour travailler kitoko. A que kuna susobi mams c'est un mystique. Mams c'est très mystique. Bino mo boyebi mams si so ka bengo na kati ya SB au jouer au cartonné au ko ka ba appel par-ci par-là. Bino moko boyebi bande kwa Sila Bisalu bo jouer na kati ya SB Mubimba bo sala ba film bo continue toujours ko sala bino moko boyebi ndenge na kati ya SB ndenge eleka ka bande ko na ngai ya boeto otala bolamu ya Sila Bisalu lingande kono azana bon moi ayeba kete Nadège alinganga Nadège alobaki merci
parce que na pesi makambo azwi pe makambo na vie bandeko na nga kibo ngai eboma te kibo ngai ezo détruire biso kibo ngai omona mokili ezo kufa na vie so mundeko no apeso même mai kopo mai ofosenga merci ezalaka nde bongo moni merci eza phrase moko eza mokeme bato bakoka yango te surtout na monde ya théâtre bato maboke na biso omona kasi so nayebisi sila merci ndeti kaka na tomboli ye otomboli fila te échange nango ye etazani ka sila bekam otikala ka sila bekam mais opesi moninga na merci na role ojoaki epesi nga makambo ezalaka nde bongo merci eza bongo mpo moninga lobi akontinue su kosala o bolamu bala mama bwende ezalaka tomoni Nadège ndenge moko azoloba bolamu asila bisalu bon Dieu eza na kobalanse bino moko bokoyoka cuisine ya Niki TV alobaka avec précision bon Dieu eza bokoyoka pe Flore bamu ndenge azoloba Flore azoloba te sila aza ba ange babakuk sila babakuka sila bisalu babakuka en tout cas ba merci bazopesa babakuka monde entier ba merci babakuka sila bisalu ba merci parce que babakuk baza kaka super babakuk baza likolo a likolo parce que o babakuk basalaka nulle part ailleurs seulement na kati ya SBND makambo bandeko na ngai ya boye babakuk baza mabe te babakuk bazo soutenir même si na bango de pro de loin babakuk bazo soutenir sila bisalu na tous les domaines babakuk bako soutenir batu nyonso a théâtre o bakoa ko jouer na kati ya SB babakuk baza na pona ko soutenir bango de pro de loin soki olingi mama na biso sila bisalu bekam biso pe tokolakisa bolingo biso babakuk totambolaka bongo te bana mama totambolaka bongo olingi mama abiso biso pe tolinga soko olingi no mama abiso te biso pe tolinga te tozala na biso ba hypocrite te biso babakuk tolobaka tozala na biso vérité malgré ba vérité toute vérité n'est pas bonne à dire mais quelque part etika la vérité eza bien pour libéraka bongo te bana mama bongo cuisine ya Niki na mina loba na vérité bana mama kotala mama makambo mama oya mukolo mama oya aza na baexpérience lisusu ya mingi mais amemi conseil mama makambo aye kosenga sila merci nzambe alola kotala mama baveuve baye kojouer a reconnaître te mwana oyo sila bisalu leki na ngai mwana na ngai ndeko na ngai mwasi merci na role otiaki nga baza mingi te bana mama baza mingi te kotala mama lokola mama makambo aye kosenga sila bisalu merci kotala Flore aye kosenga sila bisalu merci kotala ya Marlène eko senga sila bisalu merci sila bisalu aza ya nzambe sila bisalu aza mwana batu ya nzambe mutema pembe tellement azosala toujours bolamu tellement aza mama d'amour bino mo bozo mona ba fruit ya Saint-Esprit eza amour bandeko na ngai eza la patience tout eza na kati ya na Galates 5:22 nyoto evandi kati ya mamisi na biso sila bisalu ya boye to bomba cuisine ya Niki bina bomba te no memelango babakuk bande kwa cuisine ya Niki TV babakuku ya sila bisalu bino moko boyoka bino moko bomona mama makambu ndenga zoloba j'espère boyebi voir mama makambu bien j'espère boyebi voir ya Flore bambu bien j'espère boyebi voir ya Nadège Bonjour na bango eza bino moko boko oka bango très bien koleka cuisine ya Niki TV na bino bana mama parce que voilà nga cuisine ya Niki TV boyebi ozo lobeza cuisine ya Niki TV bino mo boyoka mama makambo boko yoka Flore boko yoka Nadège en tout cas nzamba lola apambola bandeko na biso nyonso o bazo reconnaître bolamu ya sila bisalu o bazo prier de pro de loin pour na sila bisalu baba cook tout le temps na lobaka to priaka trop pour na mamsi na biso tozwaka temps ya ko prier pour na sila bisalu ozwi même 3 minutes ozo prier pour na ye ko kabela mutu eza bien
toko soutenir mams na biso na tous les domaines, surtout na ba prière, et ça très important parce que récite ya SB Mubimba eza nzambe, récite na vie na biso batu eza kaka nzambe. To soutenir mams na biso na tous les domaines bandeko nanga, de pro de loin, surtout na ba prière, et que ça la mams na biso bien. Et que ça la SB bien et avancer lisusu bandeko nanga, et kende musika. Toza na besoin mams na biso atambola monde entier, surtout na Europe, surtout na États-Unis, ba Canada, mams akende kwenda vutuka. Nzambe ameme na ba dimension mususu bana mama parce que o mami sazo sala ezomona na miso ya batu, o mami sazo sala ezomona na partout, ba mindele bazo tuna sila bisalu seki ayaya Beckham Rambo bomona Rambo a mwasi boke na tempête bomona Rambo a mwasi. Si la bisala zo pesa makambo azozwa makambo ya boya zwa trophée te pourquoi azo mérité zwa trophée zwa ba trophée bandeo na ngai nzambe a bientôt kangama na nzambe bula mwa nzambe eleke ebele ba o batelaka nzambe ba eshwaka te, ba o batelaka nzambe bazalaka jamais déçu, totelaka nzambe cuisine ya nik na bino na lela bino ya trop na ben na bomba te na loba siko na lina balancer bino mo boyoka Flore boyoka mama makambo boyoka Nadège nazo balancer siko yo à suivre. Elle alingi bino mi toujours Esbilikolo baba coupe de mams sila d'ailleurs on a bandi on a mams on a apprécié ma pote de mams merci pour na ralo pesa kirai ça va pas pour la yotika SPA qui est toujours liboso na kobela qui est c'est la mams félicitations zamba pas pour la oko qui est toujours liboso Yoso oboya baba kuki ya monde po bino wa mondial zamba pambola bino donc azongi ça parce que do mayele belé pe bo soutenir mams merci ozalana bo soutenir ye na makambo malamu so pe bomoni ke ya mabe ezali bo sololi na mama que te koto hein donc muninga malamu aloba na muninga vérité ce qui amoni ya mabe ya malamu encourage akayi c'est ça que on a plaisir en d'être construire celle moi la maman na yo les bandes ya groupe iselenga gumo skono bingi ya Marlène tana yake mami so kuna ya Marlène na yano yana ya mao ya atika ya na za mystique donc iselenga bien na jouer na ba grand oui na jouer na lulé asa grand abedachou na jouer na mams na jouer na bandeko na nga ope musu ba Linda ba Naomi na jouer na bandeko na ba Michou ba Lisias donc ba best iselenga tellement bien abi Zambe azamalamu o misu monité o matoye yokite yango ndi Nzambe atalaka biso tozaba bilo mo bato babwaka tozaba fruit ya bolamu ya Nzambe lekitu nga na fwa bolamu ya Nzambe ah oui ba souffrance so zangi siko la lovani église zangi ndako la lukabwenda mwana lekitu la banzala pe na kasi po yake ko yeba ko wana zambanda na ye soki zaki bana basi ya kilelo ne beto zaki poisonner biso nyos conseil na kopesa si les aga moko alanda ka biyoka yokate alinga bato ndenge ye moko amilingaka mukili to lingana kame bolingo na biso za ka 10 kuti ya lukaya azo linga yo me bolingo pesa motema te apesa mingi confiance na Nzambe même si to tourna repane to za bato to za bato kozanga kokoka mais apesa confiance na Nzambe c'est le conseil na opesa ye oui bakitarane na escalier bazaka kidiba ponga na kotala bana leka mwana mwasi na zaki motema malamu makasi po yaki koyeba ko wana zambanda na ye soki zaki bana basi ya kilelo ne beto zaki poisonner biso nyos conseil na kopesa si les aga moko alanda ka biyoka yokate alinga bato ndenge ye moko amilingaka mukili to lingana kame bolingo na biso za ka 10 kuti ya lukaya azo linga yo me bolingo pesa motema te apesa mingi confiance na Nzambe même si to tourna repane to za bato
toza bato kozanga kokoka mais apesa confiance na banza ekisali conseil na opesa ye nalimbisa kala okanga porte na nga te nga na osanaka mwanga na boye nga na osanaka mosala mutu so abengana okina na senaka mosala mais ta ya nzambe asalaka toujours na biso toujours aka mais eza jour nzambe abiki etano esko ekoki na ina salela na mosala osalaka ndeti nga siko na moi ke tano na ngai koki ya maka na rêve parce que des kezongi yango na yango analyse kezongi si la félicitation ce soit mam c'est vraiment baïda boye donc malgré félicitations malgré ni na otika mam sana et puis eloko so mana maza yango arana nyonso joie azo sexe bino et puis tel yo jouer abi zala calme o ndaku no o zana moral déjà ndeni donc moral kiti obi qu'est-ce qu'on fona pesa makambu po ndaku na biso atu à l'aise j'ai pas dit que ba site non ba on soit à biso à l'aise mais ce que façon na yi kaka ndenge zo mutu na moral donc et ça bien merci merci na bandeko bazaki na live na ngai ebandeli tisuka merci na bandeko nyonso o bakolanda live o après merci na bandeko o ba commenter merci à mingi na bandeko ba tie ba j'aime merci à mingi bandeko o bazo soutenir cuisine Yannick de Pro de loin à tous les domaines merci bandeko o ba ko s'abonner na chaîne à cuisine Yannick TV et que ça la bien bocha ba commentaire bocha ba j'aime beau partager par-ci par-là babaku kasila bisalu cuisine Yannick TV nok ndeko na bino ya mwasi ndeko na bino azoloba o amemela kabino toujours des informations et que ça la bien s'il vous plaît écoutez na chaîne à cuisine Yannick TV par-ci par-là s'abonner en tout cas ben merci na ba maman nyonso ba papa nyonso o bazaki na kati ya live yo ba kolanda après émission na biso e komi na suka on amemela kibino na mokolo alelo kaka yango soki pe susu tozwi susu be émission mususu tozwi susu be information mususu na kofongola ba caméra na nga pona memela bino tout le temps na lobaka bozala branché bozala ligne pour bo recevoir encore be émission ya super bien awa to finga raté awa to pesa kaka conseil bana mama baba kuku oye cuisine Yannick na bino yeyo cuisine Yannick na bino yeyo na lela baba kuku na nga lela baba kuku na nga baba kuku na biso baba kuka sila bisalu baba kuku bande kwa cuisine Yannick TV na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love na priaka trop na babone na nga ba vrai na nga bandeko na nga baba kuku na priaka la bandeko nyonso o bazo soutenir nga dans tous les domaines de pro de loin en tout cas que Dieu vous bénisse à la prochaine bye. Tango banguna bakoluka ngai, yendo bomba ngai, tango banguna bakolanda